Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Batelaki Raïs, poison, bateli Fendi, poison, batelaki na Ada Ilungape, poison, bazabano, basala kapé, ba garçon, ou basala musana, bango bien babimi na bango pe kalamini te mais bazo évoluer na bango, bateli bango poison, bango nyonso musadu. Bateli bango poison. Nana nga yebisi bino ke batelaki bango. Bango moko balekana ki na chaîne, oui, balekana ki bango. Maman na kinenge bazo tela bango. Abik bazana ba poison na banzoto na bango. Ah. Chose en ngwana za malama tamukete ngakuni bon ngamoyena basona ko lobaneli na o regretter kaka po eza bien te o tela muninga poison po izwa obuzwa ni loko zo boma biso so tuba comédien na ba o ba bimi lelo na ba yebi na bango théâtre te ba mikotsa na musala na biso po ba o bemsa ba musala na biso eza ki jalousie bakenda ozwa kutu bazwa mbomona depuis bana osama makamna bino catafalque na cercueil batiango likolo ya podium. Oh basala ki wana ya mwa muke kokunda mutu ndele wana na obenga ngo catastrophe wana na obenga ngo catastrophe tout ça ka ba réunion bango nde ba ya ka réunion te bazana bango pe affilié te moye ba yeba makambo na biso ezate yango balobaka basala ka réunion parce que so muta kufi oui et ko bima makasi bato wasala réunion parce que muta kufi mais muta kufi te tango biso sa réunion photo le kana TV to bito kono sa réunion pourquoi bino boyebi ke mutu soki sa kufi aza populaire akomaka ya atikala so ya famille te omoni ba famille yango bazaka nini tala ngai nde tata na bango tango abuta mingana landi swalo swalo mundu kunda mutu na wana kamaradi na bino leba yo waka likonda masumu sunan oh biso via da il faut tout se retrouver. Maman Oliva a souligné qu'il le très bien. Alobi première dame ayaki atiki mbongo po bakunda dadi ngana tiki biloko po esangala na mbongo mama tikaki po bato bazoya matanga balia Maman Oliva tikela biso mbongo oyo kokabola famille nono mbongo mama Denise patikaki atikaki popo biso famille pe to liango te po to panzana te atikaki yango pona to kundela ngo dadi donc mutak bakomi ko boma batu po ba se retrouver en tout cas ça passe alors ba perdre tête munene yo se perdre ozui ainsi là soka tie pièce akomo komisa ngo série depuis to banai mwana zaki na 9 ans ti mwana ki okokisa ina ne na 2 mois et si la raté te wana za pièce te wana za pièce auto wana za pièce auto c'est-à-dire wana o pièce auto pièce auto c'est-à-dire so kare kufi bo ba de luka ba pièce nango ba so ezate ba pesi commande sinon ça va être ça dit cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé à l'opposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film pour être très belle et naturelle c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye basuwa basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya android ta ya kilo wanga osuwa Docteur Guilain le Bourgeois pour pouvoir l'opposo pour vivre parce que vous avez besoin de place dans mon quoi pour prendre peine d'aboté oui bando peine d'aboté on a la peau ya bébé on a vraiment la taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. De la presse congolaise que nous suivons partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas partout d'ailleurs, rester toujours connecté. Donc on a vu que bazana libanda mbuka baza mikolo vraiment na virus tozolo bara coronavirus. Donc bazo bimate tozana bino ensemble parce que biso pe koto o yaki bango pe kuna o ezalaki mais biso na kina to bi kenza be bazana biso elo moko esama te po degré to kokende. Voilà, donc ce bobandé comme on a raté n'a pas de accident, mon muké, bien nous bozo mona, le
moi choc elongi bébé moi muke ta display moi na ya te couper ça bino ba information na zelongi tengama ata bino mo pe bo sepela na ngote mais merci na bato ba bengai ba ba yebaki ba bengaki ngai merci beaucoup na yebi ke tozaka toujours na bino ensemble ils aba o ba commentaire mabe wana ba bengai ngapi kaka et ça les nga moi bien je ne suis pas seul je suis avec mon invité to mesana ko bengai Mbalio Sombo maman Mbalio Sombo mais nga ni ngobenge vraiment ya Freddy Nengobenge ya Freddy parce qu'avec lui tous à la moi ambiance mon complicité mon boye pas yamba batu kitoko talaka utaki musika mais nga nabité sans rendez-vous nana isi bino ke Mbalio Sombo yamba batute ote nga no ke sala émission na Mbalio Sombo bobi akamatata yamba batute alinga sala vraiment émission na batute mais tant nga na yaki ba pesa nga vraiment place na fandi na zeli ba répéter ba sisi yokutazaki musika atiki makamazo sala aïe, si vous avez invité à vous donner 4 et 5, vous avez besoin de respecter peu près c'est ça, biso vraiment bien parce que biso na bino tout en bolara et longo. Donc merci beaucoup. Na PC Bambo Tebele, bonjour. Bonjour Nadège, éditeur propre. Yambalio. Ya Freddy, nali ya Freddy. Oui, Nadège. Ah oui, ça n'a pas signé le bio sur l'accident, il s'est raté, désolé. Vraiment. Fallait à la montée bosso que ngana ya po. Para bino totikala kana bino ma petite sœur na bosso la bien. On va ba responsable. Oyo atanga ngai na zo peso respect wana. Donc ils étaient ba monsieur lo yengelo donc ba monsieur ngona tamba ba kina yamba ka batu pa pambate. Ils ya solo parce que o nyoso musu ba yaka zaka ba polémique. So ni ngali solo, bato bazo tala biso na ndako bazala responsable ba mona pe malobo ezo bimaiza ya ba responsable. Voilà. C'est ça, merci. Merci beaucoup et puis un petit mot na ba fan na parce que na yebi ke ba fan moko ko bima wana Kisami ayoka kaka mama Mbalo amona kota mo se déguisera metango amona un bel homme amoni oh on est à Freddy akande boye donc un mot gentil na bango bato balinga kayo wana pe balinga groupe la mama mobi merci na lobaka na bino partout dans le monde ba oyo balinga kaya Freddy o balinga ka mama Mbalo Sombo na o balinga ka siko ya Freddy na ba o balinga ka troupe na la mama Nzambe abatela bino surtout na viriso yé pendant la katia mokila en tout cas toza au cœur 4 na bino jusqu'à boza kuna bozo bimate o talaka bino kuna jusqu'à boza boye da kabiso na koto donc ça le bina bien sous-souté pas c'est vraiment Nzambe to sandelaka abatela bino na libota mobimba vraiment abatela bino abatela pe abatela mboka Congo makambo wane kota te awa e kota ndenge ni na kolia malonga ote to ko umela donc Nzambe abosa na ka Congo te. Donc merci na ba fanatique na linga bino mingi o balinga nga Nzambe apambola bino o pe balinga kanga ite Nzambe apambola bino parce que ngana bino tozana biso na problème te nga musala na ngizaka pona sepelisa bino soko na sali mo erreur benga nga na numéro na ngai o yebisanga na za moto donc Nzambe abatela bino vraiment merci. Voilà, merci beaucoup. Tout ça vraiment l'actualité n'est qu'à le bar. Ils attendent à yamba quand na chaîne na baka aux arasu ya ku présenter parce que au banda tu banda au talonga na ku musala na salité mais to yo kuto kaka na ba musala o na moni na ba ne belé banda ko répéter mais na soit que occasion vraiment te ozo bon na répétition parce que na soit que no permission na yote. Voilà. Ya Freddy tout ça vraiment des aboto na quatre actualité na biso lelo tozo mona na nga kuna kanisa ki peut-être so na ye o lo balanga no na za no na réunion ya INTPC na makambo nyonso oyo ezobimana kati ya ba comédien ba artiste comédien na moni bino no ni apparemment na bosali ba réunion te et non to sali bina réunion te parce que ngana zana droit penate ya ko benga réunion parce que toza président na biso azali masumu yala ka yala mfumu mbanza ntoko di koto yende siko abengaka abengi ngai tala Freddy za boy benga boy be bengi nsaka la ko benga biso tout mais lokwa na ti siko na ba bengi ngate do toza to na réunion na te eza bat balobi ke bino bosala ka réunion soki parce que INTPC eza corporation oyo eza number 1 oyo ebimisaka bacomédien ata olingo voyager soki oza membre kuna ozwana o bamakambo nyonso visa makambo nyonso simple mais netika mwa kokoso mo mutu ezalaka kuna ezalaka kaka soki mutu akufi nde bobandi osala baréunion mais bato bamakambo nyonso ebimi mikolo bokokosala baréunion te mpo na makambo yango Nadège. Merci pour notre question. Na oyebisa ngo lelo eloko ezoboma biso surtout ba comédien na ba oyo ba bimi lelo na ba yebi na bango théâtre te ba mikotsa na musala na biso po ba obemsa ba musala na biso ezaki jalousie. To sala ka réunion bango nde ba yaka réunion te
bamisusu mpe baza na bango te bakota na bango na NTP te aza na bango affilié te président totambola na bagroupe nyonso partout papa ya bato aotya camion na ye totambola baessence ya biso moto asombela biso essence aza te mais eza na makambo nango parce que aza président ifa sibiri yango tosalaka baréunion bango nde bayaka réunion te baza na bango mpe affilié te moye bayeba makambo na biso eza te yango balobaka basalaka kaka réunion parce que so moto akufi wi ekobima makasi bato basala réunion parce que moto akufi mais moto akufi te ntango biso osali réunion fo toleka na tv tolobi tokona osala réunion kota na info NTPC oyeba makambo nini elekaki ba bayebisaka bino na baza na bango affilié te baza mpe bacomédie te onga nayebi nanga mpe bango te mosala na bango yango wana bakendaka kotake nadege bakendaka koatake kotake na bacoin baya aye mpenza ye koluka ya fredi baluka masumu te po masumu aza mokolo aza na baniveau na biso te ya makambo wana bayaka epa na ngai na papa ale baye baotuna baoya te bayebi na bango ke tokokende na biso kuna te baoya te bayebi jalousie oyo olobi jalousie ekoti deja na mokili oyo bana na bino parce que baza bana oyo neti kaka ndeko na biso ya losako oyo azalaki mwana oyo asuka kutu natunaka oyo question mo olobi nanga ana de yo kena mwana oyo kutu aza ya suka kutu ya suka donc eza mpe kaka lokwa baada bafendi bandeko na biso mosusu barais oyo baza mpe bana oyo ya suka na monde ya théâtre parce que oyo banda kala batieli bango poison phénomène ya poison oyo ya Fredi ntango bino ekomelaki yo nama ekomeli na ndenge oyambaki yango na ndenge nga nayebi kutu te makambo yoyo moto ozoyebisanga sikoyo nayebi te batielaki rais poison batieli fendi poison batielaki na ada ilunga mpe poison baza bana oyo basalaka mpe bagarçon oyo basala mosala na bango bia babimi na bango mpe kala mingi te mais bazoévolue na bango batieli bango poison bango nyonso batieli bango poison ngana ngai yebisi bino ke batielaki bango moko balekanaki na chaîne oui balekanaki bamonaki ndenge bazotiela bango abik baza na bapoison na banzoto na bango eza ndenge wana eza malamu ata moke te nga bon nga moye baso na koloba nini na oregrete kaka mpo eza bien te otiela moninga poison mpo ezwa obzwa nini mpe bango misatu ka nde batambolaka estce bon moye mpena place wana naloba te eza nga ninga naloba likambo mpe nayebi nango mpo natia conclusion donc nayebi te nayebi place wana nakoexplike te donc nzambe kaka asala mpo ngai nayebi te nazalaki mpe te nayebi makambo yango te nakobandela koexplike mokili ndenge nini mpo televizio oyo mokili tu bazotala nga mpe naza moko ya leadership so nalobi likambo moko ya bato baoyoka alors il faut nalingaka bato bayoka na dege na ngai na likambo oyo eza verité ngai namonaki na ngai esika bango batielaki bango te siko ngai nazongisa réponse nini nalobaka nzambe abatela bango vraiment supposons sikoyo ke ngai na comprendre na ngai oyo ya Fredi supposons ke oyebi bato wana oyebi ndenge ndenge olobi na ngai ke oyebai na yo te ngai nde mona apprendre yo siko supposons ke eza oyebaki eloko nini yokoyebisa na bango soko nayebaki eloko nini nakoyebisa bana oyo batieli bango poison na bato mpe batielaka kaka bato bapoison te nga nakoyebisa bango te nakoyebisa bato wana te mpo nakoyebisa bango nini baninga baa na mpasi na motema yo koyebisa bango nini nakoyebisa bango kaka bakende hôpital esili yango baeloko bakokende kaka mpo na traitement mais bato nde oyo bazotiela bato eske naoki na mpasi do tozotambolaka awa nzambe kaka abatelaka biso kaka do eloko ngai naoyebisa yango wana ngai naza croyant nandimaka mpe nda kisi te ngai naza croyant soko naza kisi naza na kisi ngai eza mwa grave po oyo nzambe asala kati na ngai lokota ngai ti akomisi ngai mbalosombo lelo natikala kosimba kisi te nayebi te nandimaka kisi te ngai eza kaka croyant naza croyant nalingaka nzambe donc so nzambe andimi nde ngai nazala te obe na mokili obe basala nga ko obe nini eza kaka nzambe alors eza mpasi ya kosala bajeune garçon ya bato boboza nano na avenir ebele alors so mpenza eza ya solo ozwi nini mpo baza na nini tozodebrouye kaka sikoyo esali yo nini place ofandi oza no mpe à l'aise donc c'est ça théâtre oyo tobandeki koyeba baya Fredi na nde bozalaka wana tokenda bametre pai tozonga boye toye ya Fredi yo moko osali na groupe la mama na yo ndenge oyo evolua na théâtre oyo bandeko na biso ya mibali bazoya na bavitese wana
Différence c'est ça? Ezali musika. Différence ya musika. Musika moi na sina loba. Musika. Différence ya musika. So tali ba pièce biso to sala ti. Bon, ngana wa biso ka boy. Soko zui ba pièce biso to sala. Talaka ngana zakana ole kana nzela mutazo balanga. Ya fait disons ça nzembo ya fini théâtre ya fini mwana. Ezali théâtre. Mais kaka eloko mo na sala ka fini mwana lelo yo piango baboki yango na ba orchestre moko. Baboki wa ata fini mwana ezali ya krina ngai. Mais na sala yango na kata théâtre. Mutazo ta la pièce, azota le lengi moko boy. Artiste complet 100. Lelo baza artiste c'était ba biso ba yende oluka basi. Mibali basi pe ba yeko luka bango mibali. Soko ningo tala théâtre, tala ba théâtre na bango. Olobi bon, eloko ya fedali ngai bisanga o ayibisinga ifunga na tala nana. Obandi be na banda lendi ya fedali ka mukoni. Ale ka lendi na 21h30 na Congo Web. Ale banda soko yo mardi. Tala ba tubususu. Bandi. Tala luka ba théâtre bususu. Otala biso te so otala biso so tali ngai otala lombe. Ok, normal, ok. Otali sobe, on mona ke makila na biso. On doit comprendre. So otali vidéo, on mona pe makila na biso. So yé côté ya muyombe gauche, on mona ka moi makila mike po aleka kikaka wa. Ah, izali kaka. Mais sikoyo, soko yé na ba longola bango te. Zwa ba théâtre ya siko ya lelo. Tia bango longola otali ngalendi, otali ba on comprend likambo ba osate. Message za la raté. Ba yeka ba grand prêtre na ngai. Comprendre. Il sabotuli na kati ya London. Nana chateme. Tous pepele ya mbeto lo mobile ya mame milindi. Donc baza un message clé to. Baza na message de bango ba yeko sala ko bwaka batu. Or que rien. Biso to bana pe ko bwaka mais on comprendre ngo te. Na kati ya lisolo. Pierrette. Makambo yo sala ngayo na sepeli na ngo te. Pour nous jola na tête ni camarade na on a déjà zaika. Tani nga fa ina mobile na ye. Pour comprendre. Waki mutu mais au Waki ozana kati. Oya bango te. Nadej muta na vandi ka bona ba kuma théâtre ngo te ko ezata tina te groupe ngo pe comme ngo ezata te sengote. Na vandi na ndaku na zotala théâtre. Na mo bena mutu Nadej azoya pena bakutali na mutu. Oyedika jangote. Bakutana tableau. Tantine excuse moi mobali moto mobali mtatuni mwana mwasi. Tantine excuse na oluka balabala mo komo na ngo Kitega. Fi yango pa baluka lo bia Kitega so le ki balabala o elandi Kitega. Toka balekani Nadej. Nakanga TV. Toka balekani ti pa ngo baluka na tarifi yango. Batina ko mbote na wabelo rango Oh. Batina ki mbote na zibe piana. Donc baba yebani te ba. Yebani na bino te siko bota eloko kako esalami. Mama na talika na bia saka pambe tele magate. Est-ce que bazo rappeler bata ba répéter nde to yo la mama. Yo ya ko kuta ngana benga baninga no tu. Baya ka ba kuta ngana lati couper na lati na o répéter. So kena ba groupe nyoso siko yo muta répéter ate. Ba ko tu ba koma ba leader ba patron. Ko banzo ngele. Ba comédie ba koma otambola kana ba saki na mikongo. Donc kuna kenjonji kuna keiboy. Akeiboy. Akebodo no tarabo. Tara ninge musali ninge kufa. Waneza mon gagne. Oeza c'est mon gagne père. Yango muto le sangana di bota mobimba. Nazana musala musute. Na okoma ministre mkoni ponga tangela ki ministre te. Na tangela ki makamba bali te. Nazaki te na tanga ki te ke nazala nganga. Ngana tanga ki te ke na kozala muyibi. O ngai kuluna te. Musala na ngai za théâtre mama Mbalusombo na sala rôle na ngai lelo ba nyoso balanda. So ba kimeta kuna obisa ba pede lokuta ba ko kande ko jouer lo kwamba Mbalusombo te ya ba kena ki pede. Voilà lelo tout monde moko na bino pe wana papa météo ozai déjà ta okende kolekana ta na hôpital to na ndako tozo kitante parce que tori na makambuya tango ka pulu la kufi tozo boule po to ke no sala makambo météo ke no tala to sali pe réunion président bengi biso to sala to no tala météo ba dadi et yeli biso sou na longue ta ezaki sou te mobulu na mo menzambe asali quand même bato bakendeki kuna gloire à Dieu wana za leki na ngai ya kati ngai moko fona kende kotala ye na ko kende boyete fona lukila ta mwa linzanda po avandi fo amela mwati to wala leki na ngai ya kati atana téléphone
en tout cas nazalaki na numéro nekutu lisusu te batelefone ondenge nakendeki match ya imana tie vitabi nga kosepela moto aye koyambanga nzoka aye koyambanga azwi na telefone ayambi nga na koya esengo na ya moyibi akei na nga na deux côtés donc telefone ekenda voilà pour comprendre que nana maman Baliosomo en même temps Freddy donc so moni boye tozo seka parce que on tozo communiquer la bonne humeur il faut bino batboza lebi que coronavirus c'est les bino na ba méchant bo ke misala te boye ba position te mais ko seka mo bonne humeur et ça la non pe mabete vraiment ya Freddy to ba vraiment tozo vraiment temps ebelete batebele baloba kaka Balosombo abimisa bana na ye abimisa ebele ki mutama bebe koma na ba président na biso tonga moni ye mutabimisi mwana na metanga moni mwana na bandi osala a étouffer yosko tongo bimisa bana belo yo zana ba ona ba oya suka to yebi losako balinda banani ye kutaza ya suka pe bana misu bazo continuer ba oya o continuer pe ka ko bimisa ba tongo mona bana ezala oza ba ona kubla mama eke ba suba mona nzonzingi mo bazo jouer tango yo fanda lobela ko ça le kotaza artiste po soko ezalaki na musala na biso tozalaki na opportunité kozala na mbongo ebele nga aza na mbongo ebele napesaka bango wana nga na kolingana nga te moto akende mais nalingaka bakende ya pambala te ya baloyenge te mpo biso toza bato ya polémique te donc obimisa bana oyo yanga soko otangi bango nyonso tu omona moto nga na etufa eza te so lobo etufa oyo ozobimisa osala eloko te oyo moto obimisa kiasi koyo bando etufa oyo osala eloko te nzambe kuta okitse te omatie susu mpo oyo moko tane tofandi nga na waboye tati ilindo aza te aza na bunia aza na kisangani azodoma ese ntango aza mbongo na yo apianga alo apianga te eza eye parce que esala kondeni esalanga bien mpo aotanga kombo na ngai moto ezotambola mokili mobimba ngai etali ngai kaka merci nzambe na idéologie oyo opesanga yango nde nalingaki oloba parce que ntango omona bana bafandi olobaka te ke oyo mpende eza mosala na ngai nasalaka mais oui po ntango nabandaki koprépare mpo nabimise ndenge aza lelo moto azalaka te na yo mpo oyebaka te bongo soki oya oyinele na lelo oyo abimi deja na miso ya bato ozwi moto moko bobombi yango otiango na se ya kito bandi kofinda yango so yo moko siko bato bamonaka koto molili nini yango ezopela kuna yo bandi kotiaka makolo boye ondire motu azoyoka mokosa parce que tomona bato ebele omona nga te ngambe mona bimisaki okoma okende oluka sikoyo baproducteur fina ye asala nzonzingi te wana osala eloko moko te osala eloko te wana tikana motema mabe mpo nzambe akende no ngambo mosusu eza yango atina moto so olingi na oza motema mabe okokaka no ndenge wana te kobimisaka na yo te bato mosusu mpe nzambe atina bango te babimisaka bato pièce na biso oyo toza nango mikolo yango kaka tozocontinue yango 7e bête non esesilaki déjà 7e bête esesilaki déjà bato babeteleki biso bravo mikolo toza na video mpenza donc pepele video mpenzako eza mpenza video omona mpenza otrouve mpenza badeba oyo bapete oyo babima balo otangela yango tu bango te na obisa obundapindabaka badeba oyo bapanga bino mpe bosala yango système ya basérie mpo tomonaka bato mosusu bazalaka soki atie pièce akomi okomisa yango série depuis tobanda ye mwana azalaki na 9 ans ti mwana aki okokisa 1 année na 2 mois esilaka te te wana eza pièce te wana eza pièce auto c'est-à-dire wana pièce auto pièce auto c'est-à-dire sokare kufi po bakende koluka bapièce nango baso eza te bapesi commande sinosaka yango na esaki na video pena lisolo ezomona na video bamama ya bakoko bamama mikolo ya buzoba bazali aza na libana nini na ndako asa boti na bana mikolo banini me bazobima na bano ya mike abandi koyemba banzembo oyo baoyembaka lelo na otanga komba baministre bayembaka te na otanga kaya mutu moko ya bina file ye wana bina file ye wana bina file voilà namoni ke mikolo mpenza donc makambo so mutala makambo ne foto kumisaka ye kumisa c'est trop dur kobetele mwa maboko esala be po tokumisaka nzambe mpe ya Freddy tomoni musana oyo namoni mpe abana bafandi parce que yo ozalaki te me bazo répété neti kaka yo oza wana eza secret nini yango oyo oza nango eza kaka bango te biso bandi na bapierre tulutadi la petite sœur propre aza wana bato bandi na bango na baéquipage tosali bamama lopango tosali titre belé ya yebi pierre ta yebi titre belé donc natamona na bana nga nini wana na deje musala ezam na isaka bango musala ezam mama na papa nazo ikisi moko te pona somba na musuma lupango olala nazo ikisi te ezaka boule
soko olingi eloko yo obi nzambe yanga mosala yango yo nzambe azaka lokuta te aolakisa oke ya solo alingi mosala na yo kasi mpo oyambanga lelo oyebe eloko elongoli singa kuna biso oyamba biso na ministère me natiki baninga nga zomi oyebe eloko na ye nango po eza mosala na nga kuna ekomaki masolo ya divers ekomi masolo baobeta masolo eza ya sansi sur te te mopanzi sango moko aza esika ngai mosala na ngai ezali aliaki banda ntongo oyeba valeri ya moninga na yo nzambe awapambola nazali nayebisa kona ntango nafandi na bino aza alare te me ndenge nakomeli awa banda na boulevard nzambe azaka monene mpo nga mpe nayaka do nga tambolaka na oloba na mutu nzambe so biso tozwi te liboto ekolia nini ozoloba yo moko na motema nga moko pepepepe odotala boye masa moko toaa oyokoma na po marché te bongo okeya pe take ndako nga mpe nake repetio akotako vie vie borepetaka nde mpe nalekaka awa na mercredi vendredi mais sikoyo lekomi bosisi na mpenga te mama moko azozela nga na mpo asalanga émission merci vie en tout cas na bando kotelaka o naleki naza katani mpa elingi olakisa nini nzambe oyo tosambelaka azalaka nzambe azobazoba te soko ozosambela nzambe na botosi nyonso omona vie apresse meka te oyo ozwi lelo epai ya mbali eza yango wana vie apresse koloba te okomeka te omoni eloko nalobi vie apresse voilà voilà tout maintenant moi lisolo po tokomoke na biso kochiter vers la fin likambo oyo esalamaki epai ya dadi mpe ya son âme mwasi na ye babengani ye na famille babwaki libanda aki ofanda epa moko na bino président Delta Force oui ntango yo oyokaki yango mutu na kobimisa na mutu ebembe ya ndeko na biso dadi dikambala azalaki deja ya kobeba me bazalaki na mbongo après kokunda même pas 2 jours babwaki mwasi libanda ntango oyaki epa na bino bozwaki yango bino nyonso ezala yo eza na corporation na bino ya ANTPC bozwaki yango ndeni est ce que bozwi mpo occasion okende omona mwasi yango botuni te occasion kokende omona mwana wana déjà basi bakendeki nga kodemi nazakendeki te nazalaki te parce que nakomaki na misha omoni ngai eloko mo bato bakokaka nga mwa moke te ngai lingaka mina makambo ndenge wana te nakomi kotala lelo na biso ezanga ozo comprendre ngai naye na deje nazalaka nalobi so ezanga kotalaka moninga te po biso nyonso moto akotikala za te elingi olakisaki famille wana balingaka na bango ye te yebanaka epai ya madame na yo na bana naopesa conseil kana bandeko na biso ya mosala ntango oyo deja bongamaka na bana na yo preparaka mwasi na yo ondire basepelaki kaka donc mokolo akufaki bakende kaka kokunda ye bapolisi ekutu na kopolisa ekamwisanga le nayoki likambo wana nga nazokamwa na mbongo eza bakenda kozwa kutu bazwa bomona depuis bana osama makambo na bino catafalque na cercueil batiango likolo ya podium oyo basalaki wana ya mwa moke kokunda mutu munene wana naobenga yango catastrophe parce que yango baboyaka kopia biso mbongo tokabola toyeba ndenge tosala pourquoi bino boyebi ke mutu soki esakufi aza populaire akomaka atikala so ya famille te omoni bafamille yango bazalaka ndenge nini soko mutu akufi ntango bokende kotuna na bango mpo ere wana aza ya bato mais ntango akufi aza kuna dadi kitambala mais aya biso tobenge tusuki tomini aza ya mokili mobimba sikoyo ntango tokende toloba ndenge bo biso toyekopi te papa bozwa mutu na bino bosala ndenge bokosala wana ndenge babandaka po masasi pa lobaki on papa masasi babandaka ndenge wana te bino moko bozwa mama tala ngai nde tata na bango ntango abutami nga nalandi loswa kunda mutu na bino wana kamaradi na bino leba yo waka likonda masumu lisu nani
Oh, biso viada, il faut tout se retrouver. Donc, comme Koboma Batu, pour Bamba se retrouver. En tout cas, ça passe. Ça passe. Bon, paix à son âme, c'est le cas. Ils ont mawaka pour Banawana, Bazamite. Nalingai na tozono eloko moko wana parce que eza na moko ya ndeko dadi otutuna kaye question moko et puis tozonga sima otala eloni ya lobaki avec bien sûr la permission de Jonathan Babi Sniper. Si des gens peuvent prendre l'élément et penser tout juste après, c'est parti. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Maman Oliva a souligné qu'il est très bien. Alobi première dame qui a tiki mbongo pour bakunda dadi ngana tiki biloko pour esangala na mbongo mama tikaki pour batu bazoya matanga balia mama Oliva tiki la biso mbongo oyo kokabola famille non mbongo mama Denise patikaki atikaki popo biso famille pe to liango te poto panzana te atikaki yango pona to kundela ngo dadi. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, il y a Freddy. Namoni omoni déjà, tozaki na butu, non kutu corps ebimité. Totunie makamambongo alobi batikala opesa bango mbongo te. Mais ezana be mission oyo ya sala andima ki bapesa ki bango mbongo. Tant makambo nyonso ebimi babengani mwasi ya ndeko na biso dadi alobi yete, mais ezalaki ndeko na bango ya mwasi nanu. Donc mon sorte tani malamu mbongo so tum dono simbeza nanu ndenge balobaki ezala pe oncle pa lobaki yango na bachaki bloqué na biloko mama ni mama pa pesa ki bacha na chambre froide batu bayaki chambre froide na ipene donc batie biloko po batu balia ba séjour batu nde bazofana na matanga mais bango bazo yango bakangi yango baki ko tsango na chambre froide na ipte so babanda vivre frais tozo yeba pété te bon wana pe ngana yo to yebi pe ka te bon to yebi idéologie na bango bazalaki na ngote ba mo ka mbosi sango et c'est si lipete et c'est si la kinango to kunda kina biso pe bien ici nango et c'est si li est-ce que c'est l'idée et c'est si li non et c'est l'idée et si li dans le be si li po dalia oya soute c'est ça des anzela biso nyo sa oya soute alors ba perdre tête munene yo sepeli ozui et si la na perdre pena bino ba comédie ko bonoza la bon to mona na suwa oui to bana yo yale muzuko mona boy pona ye to mona na soko teni no bana nzela bonjour bonjour ngo po pianga no bana yeba yo tona yebi o keza yo na ofwana. Merci beaucoup, on est déjà arrivé à la fin. Un petit mot, Yasuka na ba dédicace na yo ya Freddy parce que tu cause vraiment ta moulaïti. Merci vraiment. Merci. Calculatrice. Oui, après Samboko nenda o ba Samboko sala nga moi ça isa. Ah yo gai. C'est un mot dans leli. Au petit sel en propre, en surtout dans sa émission en l'aise. Oui. Donc c'est bon. Petit sel propre. Voilà. Na ninga ga pona mbunza. Na pesi na opère mbote pour mesika zali. Oui. Mère bala elite. O se ko vie na ya kati. Oui. Donc na sepeli mingi bato batali biso na émission. Soko bomoni tolobi mabe olimbisi. Oui. Soko tolobi malamu bon encourager biso. To fingi mutute tozo loba kaka. Pour makambo il faut que ça malamu te faut to loba. Alors na pesi mbote na la rose mboyo na kata Belgique na yebike toza na bino ke do moyen ko to loba te. Thierry Sandala na pesi ba mbote na Switzerland et puis na bosanite dibi wangongo vient na biso dibi madiata na kata Switzerland na pesi ba mbote na mama na bosanite papi Boussoui le qui a Chantal Machozi na kata London City et puis tous pepele ya mbetolo mobali ya mama Emily Nzemba na pesi ba mbote mama Likelemba et puis Amoli Mabasa na pesi ba mbote Alpha Monangani Silvio Weti ya Libi na yebi ke mokono Maurice ezo déranger bato kuna mais nzambe kaka ekoleka alors on appelle si bana la mama nyo surtout ba bisou mote nyo surtout et puis numéro nanga ezali 00 243 81 81 31 693 00243 81 81 31 693 ozoya Freddy Mbalosombo et puis na pesi mbote na mo ya biso vraiment oya za kananga lero nyoso Obama nyo mona lero musomone Obama oza pembe na ngai do tozala nae puis na bosanke petite sœur propre Pierre tu t'a dit là bisous sikozali et puis mon cœur mon amour oui wana zanga raté
maman na exaucé mais j'ai ngolambe ya bonze ya ikolo la benge ya ngwa ikolo ya bonze ya donc ça oui mon chou j'ai ngolambe kitoko donc bon répétition na biso ezali chaque mercredi vendredi na kin malebo epai ya Eric Mbele tozalaka wana donc biso nyonso tout okutanaka wana vraiment donc 10h tozoluka mpena bafille wana bagarçon boya tosalaka mosala bofana na bapale te kaka na petit na fufu na ngai naliaki te ya koyekola kolamba fufu yo moko ozwaka donc oyaka mercredi vendredi de 10h à 14h30 mwana mwasi mwana mobali yaka 14 elongi etengama yaka tobongisa yango télévision ebongisaka vidéo et puis na Congo Web chaque lundi na 21h30 et pas ya Yemei Chabani record Gilbert Biladi chef na biso donc Gigandu di Maurice na pesio bambote sikozali et puis na bosanité Kajou de Cologne na kati ya mikili mobali mama Kati Darosa na pesio bino bambote na mikili na yebike tozape na tala kaka sambino biso mobulu awa do kuna batu te na mawa tro donc na pesi bino monde nyonso mbote nzambe apambola bino kitoko beshira moto. Voilà, merci na Freddy parce que on dit qui vraiment invitation na biso au pesi biso occasion ya ça na émission vraiment je suis vraiment flatté ya koya na sika on ebi ke zamba la liboso mais ya sukate. Tina ngamo za ka de bayora lela libanga mabita ye wana tani nga sokena mbanga. Adebayo on appelle ça ba monter makamba montage na biso tout simbango izaye. Adebayo. Même sala kitoko. Continuer kana on peut pas bazala rabo so bandi okumisa ye musala kitoko mona alembisi soso. Voilà bana la mama mobimba na pesi bino pe bambote ebele parce que boyamba ki biso vraiment na maboko ya kufungwama président zala été même pesi chef na biso kao debout chef na biso pe azali wa fila bonganya soda mobutu donc manini bango surtout bazali ebele ba biscuit abozana biscuit azali ekuna ne biscuit azali tout moni ba mama Pierrette tout moni ba mama Océan moni ke na kanga Océan kini musala lelo voilà donc Chacha azali balia wa petit nani na biso nani nene bikoko bazali ekofo azali awa alors panga azali Priscilla yo wana azali ko na biso omona kaki ndoki et puis na bosalité mutu asuka vraiment o na kobwaka pena o nzambe pena papambola ye Adebayo voilà, merci beaucoup. Nabi que soto bito tika ya Freddy na minute ça tala na sac ya mabanga ya bate. Donc to la awa. Moi aussi j'en profite comme ça pour dire merci et à toi gaz pour les bois gaz ya Freddy oli la kaka. Abi mikolo pour les bois gaz donc ozwa penza gaz tina niveau suka. Alexis Yamamoto l'homme de bayibinga ba plan na peso ba motebele. Alexis Yamamoto l'homme de bayibinga ba plan. Honorable Osvad Baka na peso ba motebele. Na peso ba motebele Mireille Milambo place Ozali Niki Kims la couleur d'origine pourquoi pas Jennifer Masengu Nathalie Masengu mama antenne aizozela ya ozonga la musala na peso ba motebele Nathalie Masengu et puis Jennifer Masengu na peso ba motebele na peso sunani madame Chichichibo la ba bi moi c'est mbongo na peso ba motebele na peso ba motebele vous êtes tellement nombreux hein vous avez vraiment ébélé maître Barnabé Macbey na peso ba motebele Ange Nyanga Sambodi je te salue LG honorable Nyanga Sababi Tour 2023 tozana yo kande to solo la kit si to pende ko zo makamunyo en main et puis to ebiki awa so bat patala mi mukesi 100 000 vies donc on a pinda 100 000 vies so que talami 120 donc 120 mata mais na bi so que talami mukesi 100 000 donc merci beaucoup na bino so bolinga na Desh Kimana merci à Nancy Mendes merci à Pichu Kimana Jani Mangoma Fanny Banona ni rana peso bambote belé bien nga Alexis Yamamoto ya Mati ya l'homme de Bayibinga ba plan moni bien nga Freddy l'homme de Bayibinga ba plan sniper je te salue sniper balobi Jonathan place aux allées na peso bambote belé so bomoni musala kitoko boy ko filmer bien boy to akana yi donc yeda mikolo na PC sniper donc d'ici là portez-vous bien bye sniper Jonathan l'homme de Bayibinga ba plan Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.